Tango na silisi kotanga osisi kotanga na monde des ténèbres. Balobi nanga sikoke maître lobi nanga bon lokolo silisi kotanga biloko na yo faut que ndokozwango na mboka Brazzaville na Sibiti. Alors na salaki ni na yibaki mbongo na ndaku pona kende kokutana na grand maître na mboka Sibiti apesanga biloko. Ezola kisa limite ya mai ya Congo na débit ya mai ya Congo Brazzaville. Grand maître abimelinga wana lobi faut avant traverser mai oyo faut pesa bilima ya mai offrande. Batu nyonso tokota na kati ya mitu bazaki bato bakufa. Kanga mona zaki mutabo mona. Batindaki bango na deuxième monde ba ko zwanga po ba memangai na Sibiti. Le camion zaki cercueil. Awa na cimetière Kimbantseke ba pesaki ngai kaka enveloppe moko. Bien-aimé dans le Seigneur, kobanga nsambe nde ebandeli ya mayele. Tambola na kobanga nsambe nde okolata motoli. Alléluia. Tambola kana kobanga nsambe. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Bonjour pasteur. Bonjour évangéliste international Kouchou, TV Moko Batebele, Tikanzambalola Apambola. Je suis très content et comme le 7e numéro na biso. Vraiment to comme na 7e partie na biso ya témoignage. Ouais. Tozo epesa ka bana notre père Mote Seka bozali, bo s'abonner, bo partager ngo bo tia ba j'aime, nzambo abimisa kinga arozanga te ko pambola biso. Vraiment ko la pambolo boni libota. Vraiment libota toujours nazoza contact na bango de temps en temps, nzambe azobatela yo, osala makama malamu pona vie nanga pe libota nanga, pe bana nanga et beaucoup plus nazo bana ba partenaire ba ko sunga yo. Amen. Pozo yamba biso kolongola biso musika vraiment basunga yo massivement. Mais nazolo bana problème ozo somba ozana posa lupango. Vraiment nazolo bana bana notre père oyo nzamba touché mutema. Zambe nanga kozanga te ko pambola yo ozana lupango moko ezozanga eloko ozozanga musala ko sala ngo ezoko merde ndenge bozala ka toujours zo merde yo pesa ngo likabwe pa nzambe. Papa obwa kité mais soko kabeli nzambe nzamba kotezanga te ko pesa yo. Merci beaucoup, pasteur Alpha, pour la bénédiction. Je crois dans ma déclaration qu'il y a quelque chose au salon pour chaque parcelle. Amen, amen. Tout ce qui est dans le numéro 7e, pour expliquer qu'il y a Zambé, justement, c'est quand tout ce qui est dans le 6e numéro, que tango oke kotanga. Tango na silisi kotanga. Aussi si kotanga, vous dans le monde des ténèbres. Balobi nanga sikoke, maître lobi nanga bolokolo silisi kotanga. Biloko na yo faut que ndokozwango na mboka Brazzaville na Sibiti. Na banzi bana nzambe belé bayebi mboka Sibiti na Brazzaville. Ezana vers le nord ya Brazza. Alors na salaki ni na yibaki mbongo na ndaku pona kende kokutana na grand maître na mboka Sibiti apesanga biloko. Pendant que na komi na beach ezaki na bana moko bana imbwa à l'époque to benga bango bana imbwa ba romain. Oyebi nzambe akokozala a protéger mwana nzambe. Oui. Akoya ye moko te ko bimisa yo. Mais akokotinda même mutaliboma a sauver yo. Oui. Akokotinda ta mutu moko muyibi a sauver yo. Oui. Ngai nzamba bandaki déjà ko sauver ngai. Tangu nazo kende nzela ngo pona kenda ngo na facilité. Na komi na beach
mbongo na yibaki pona futa na zwa transport ya masuwa na komi wana barome babotolingango tant babotolinga pour dire nzamba zo chanzela wana barrière que moyo traverser ezalité alors na vandi na bini na koko sala parce que nga biti na ngeza kaka funa kende zwa biloko yo grand maître alobaki na ngana kende kozwa na Brazzaville na mboka Sibiti alors nini salaki bana nzambe na betaki mongemba na frodaki na masuwa na frodaki na masuwa tangu masuwa ekomaka elungwe kende et beti première klaxon et beti deuxième klaxon tangu ezo beta deuxième klaxon évangile Kouchou na sauté na parcellaire na koyi na kati ya fleuve na kangi singalongo wana naza na 13 ans na kangi singalongo alors na bandi ko mata na singa wana tina koti na kati ya masuwa tangu na koti na masuwa to bandi ko naviguer to komi na katikati ebale okenda Brazzaville omona kezaka na ba biloka pema moko batia oyo elakisaka signe ya signalisation ya mai te eza na vérité ezolakisa limite ya mai ya Congo na débit ya mai ya Congo Brazzaville ba flotteur ba flotteur o batia na mai grand maître abimelinga wana lobi funa pesa yo offrande vous avez une offrande au pesa alobi nanga faut avant traverser mai oyo faut pesa bilima ya mai offrande bana nzambe nazaki neloko ko pesa te ayeko lakisanga ba papa mibale mais ba papa na bazalaki ba diacre na protestant alobi amoni ba papa mibale na kati na bango bakendaka kuna mais na kati na bango baza batu na biso tala évangéliste ezana bana ebele baya ko sambelaka pa na yo bayaka te po bazali bana nzambe bayaka po ba meka yo. Vous avez totalement raison. Ezana bato ebele bakendaka na l'église ezakaka pona komeka basali na nzambe pona komeka église ya nzambe bato wana bazalaki bato basambelaka bazalaki pe na mbongo mais mbongo na bango ezalaki pona ko servir nzambe te mais ezalaki pona ko servir mokili yango tandis que mbongo wana ezako servir mokili nzambe azomona bango na kati ya mbongo wana te nzambe azomona misala na bango na kati ya mbongo wana te yango moni monde des ténèbres et réclamaki bango elobi nanga ke na pesa bango batu wana nini basali alobi nangai oyo saki nano na mai toza na kati ya masuwa voilà alobi nangai ke ndenge ezali okoyiba mbongo na posha muninga moko kaka na kati ya masuwa okoyiba ye mbongo koma mutu apesaka dima apesa kofrande adeklare ke mbongo ne bayibaka tala eza na bana nzambe balingi kotia elembo ya mbongo na bango epa nzambe te omona mutu moko azoleka na kati ya église bino bomvamisaka bapasteur c'est un sorcier c'est un diable. Yes. Comment muto amona kaka mabonza mais tanga liaka bato amona rango te. C'est ça. Nazo kama ba sataniste omona balobelaka bato ebele balobelaka sur offrande. Oh le offrande biblique. C'est biblique. Bato ebele muto azolobake dimo ko pesa ngo pasteur te tala dimba pesa ngo muto nzela te. So pesi muto nzela azoleka dim c'est l'abomination, c'est la sorcellerie. Pirement. So moni mutu azopesa église azopesa dimi na église te azui dimi po bana poto mingi bazali balobake ye dimi na ye akopesa ba orphelin te ayebi makambo ya nzambe te mwana poto wana c'est un sorcier azana kindoki donc ou bien nana ba faire comprendre le quoi nati te aza kwa agir na papa bayebi yango eza mutema mabe pona bango bamona kopesa mosala na nzambe dimi eza kovamisa ye oh mabonza nyonso ba offrande nyonso na kati ya Bible eza partager soko lingo pesa na orphelinat na lingena ya sunga yo pesa au monde offrande ya bato ya mawa kedo pesa ngo na orphelinat na mais dim ezana bato nzamba préparaki tala bato lele bakoma kolobake dim ezalaki réservé pona bato moko na famille ya Levi tala oyebi Nzamba kitaka pete même ba omono tozo pesa même babilo tozo pesa nzamba kitaka te mais il avait installé les gens omoni monde des ténèbres a sosola ba makambo batu batiaka ngo ba panique yango mona ba satanistes baza très fort omona il y a d'autres satanistes bakabaka très fort oui ba ebi yango ba benga ngo sadaka tala il y a d'autres satanistes bakabaka très fort pona bango tango bazo pesa ça ko rendre gloire et pas ya diable ayebi ke bato nyonso apesi bango eloko wana baza ba inférieur ba okende liboso te yazo dominer sur bango azo dominer sur pouvoir na bango alors batata ne bale bakenda kan église bango ba dimi na bango ba mela ngo masanga
badimi na bango ko bimana ba sœur église lokola za na mbongo ebele azo flatter ba mama église azo bimana bango ezana bana nzambe ebele ndenge wana. Donc, ce qui est dans quatre églises, alingi batu baye baye kaza na mbongo. Mais tandis que l'église bazo luka kiti, peut-être l'église bazo luka instrument, mais ye mbongo na ye azu yango pona bimaka na ba mama église. Yango wana ba mona ki batata wana mibale, bazala ki ba diacre na protestant, bazala ki na bonzambe te kati na bango. Yango diable alobaki yiba mbongo ya moko après na kozongisa bango esprit muto ayiba ki mbongo auluka mbongo na poche muninga na ye. Et tant que le cambon na poche, yoko bandoko le banabango va vers l'eau. Tant que zo tindika bango va vers l'eau, tant que bazo soit nos autres bango va vers l'eau, va vers l'eau, va vers l'eau. Wana tant que zo ko amfute bango, bango bazo soit na ezo mema bango na mai ngamoko na kozwa bango. En plein masua. Discussion entre Baomi Bala. Talaka masua on a 30 ngezalaka so memi bato eza ko memi kingasani mo. Oui, naibi. Bato bele batata na bazaki ata 100 mètres na ngai. Mettre allongé le boko nanga tiwana na bimisi etala ba France fa. Na zwa ngo nyonso na tshongo na poshi nanga. Yango ndeko sambela ka. Olingo bima sambela, olingo kende musala sambela, olingo kende partout olinga. Ozo recommander bandila no na maboko nzambe ti sera protéger. Continue pas. Allez, pendant que na yibi mbongo yemba la moko express ngazo tuna muninga na bi oh bombongo no zapananga ye muninga nazo seka mais o musozo lo bana kanda alobi na bisoki mbongo na ngeza te nazo tindiko na mai ngabi oh bafunguli nga porte atindike na mai oh maître lo baki likambo solo bamona bandiko bisa bango va vers l'eau va vers l'eau va vers l'eau va vers ali wana bando tindike abando sima olingi na bwako na mai o pa lobi ngape na ko bwako na mai babandiko benda na vers ke ya masua voilà. Dès que kende batu bazaki bele yo moyi na maso ezaki soki mwa bitumba 2 minutes tika bango babunda tere bima papa na mona géant moko bima na kati ya mai ya fleuve Congo avato kata kaka banini wana géant moko bima abenda bango mibale mai ezalaki en désordre de temps ka bakiti mai evandi kimia mai evandi kimia oui na pesi bango na pesi bango sacrifice. Ah bon? Pourtant ba kwemba moko na kati ya mai ba leki mbala moko na se ya masua. Ba ke leki sacrifice. Oh papa na biso abimaki azongite mutuke tutie. Il y a d'autres personnes bazo kufa ba mort moko précoce. Eza ba sacrifice ya monde des ténèbres. Eza ba réclamation satanique. Ba vu autres zo ko amener. Makamuso tozo sala. Lokola protection nzambe zate. Diable a leki si yombala moko. Tango to komi na ngambo ya Congo Brazzaville na bimi il fallait na kene na mboka Sibiti. Ngai awa na cimetière Kimbantseke ba pesaki ngai kaka enveloppe moko. Ya rouge bien ya pembe. Te enveloppe toujours. Mais il y avait des dessins, au moni ba dessin ba enveloppe il y a des moni za ba tie ba croix na suka, ba dessiner fleur, au moni ba tie numéro matricule ya tombeau. Alors na kati ezakana papier ba bengaka papier parchemin. Ndena kati papier parchemin. Omoni ba papier ba architecte ba salela ka ba plan ba ndako. Voilà. Yango wana beaucoup plus monde des ténèbres a utilisaka. Ya utilisera beaucoup plus papier parchemin. Alors na papier wana nde ba tiaka ba écrit tout au mona ngo ezaka lokola ezo mona na simana liboso hein. Eza un peu lisible comme ça ezo mona ngo nde ba komelio ba écrit nyonso wana. Na ba numéro ya boîte postale ya place ozo kende na prière okosala bisoko ozo kende alors ta na komaki na telemi na libongo wana na parcellaire na ngabo Brazzaville na bandoluka mutu ko komemanga na pila alors tellement ka papier nezalaki na sola parfum makasi ba parfum ni ezaki na non ezaki ba parfum au charabia ezaki ne bazako mingi to ko utiliser parfum magique na parfum au charabia alors ba ezaki na solo ya parfum au charabia tango na bimisi yango boy donc mutu nyonso azaki déjà komona nga somo donc bazotala âge na ngai na âge makamba komi na papier na ezo correspondre te alors na 4 points ya papier na ezaki na basuki ya batu basuki ya makolo ya batu hein basuki ya biso ase bakataki batiaki yango ya mutu akufa moko ya mwana mwasi moko akufaki nde baposaki biloko na ye na papier wana po ezala ouverture ya poste ya makamu nazo sala alors tango tokomi wana batu nyonso bazala koboya ko lakisa ngai. Alors, on a un vieux papa, il y a Moukolo,
aya tuninga mwana ozoluka nini tant na bimisi le papier alobi kota la mutuka mutuka na kota ki bato bazalaki déjà 4 na 4 tanga na koti to komi 5 2 liboso 3 2 na sima plus nga 3 wana na Brazzaville oh bato nyonso to kota na kati ya mutuka bazaki bato bakufa kanga mona zaki mutabo moyi batindaki bango na deuxième monde ba ko zwanga po ba memangai na Sibiti. Donc un chauffeur on n'a pas ça. Na Sibiti. Tout d'abord les camions zaki cercueil. Ils avaient pendant camion normalité. Mais bato ba mona camion mais en réalité bato nyonso bazako ko mona ngo camion. Mais camion zaki cercueil o ezaki ko zwangai po ememangai na Sibiti. Alors tant to zoki mutuka to kena koma Sibiti na butu. Tato komi Sibiti na butu. Tango bango bakiti singai bango bakena bango. Bakena bango. Na bandi ko luka suko adresse po mulili. Na ko mona lisusu papa moko ya mukolo. Ayebi singa ozoluka nini? Na laki seka papier. Alobi kota awa. Papa, omoni mwa bafle na wana. Ndako ngeza kilo kwa mwa bikoku moko bongo. Ka mwa bikoku moko ya muke. Nde tangu na funguli porte ya bikoku wana na kotisi likolo ya liboso. Na koti ya mikolo mibale na komi na pays mususu. Alors pays on a kendaki bato nyonso bazaki mindele. Na se retrouver naza na makadam nde ba mituka eza koleka. Ba mituka ezoleka soki na tie loboko boye nzoka na loboko nanga ezaki na étoile. Tala papa ba étoile oyo omoni vu que bato balobaka kake ezaya lobaki ke ezana étoile moko. Étoile wana tango ekobima eko annoncer arrivée ya mutu moko. Donc, il y a des étoiles. Il y a des étoiles aux autres bomalelo mukili. Étoiles nyonso ezo la kisa histoire te. Étoiles mususu ezo ramener mutu. Yango moni Satan comprendre tina étoile, Satan vandaka na étoile. Alors ce qui na tieboye mutu kana moni muta mundela ngo atali aleke. Ce qui mundela tali po bato bazako mami tukana bazaki mindele. Na mboka o na kindaki. Eza monde tenga na yebeke eza mboka. OK. Na yebi en monde tant na comme pasteur. Mais nga na yebi ke zaki mboka. Voilà. Pour il y avait des gens au bazo tambula na bango à chair et en os. Okay. Mi tukape manzanza en métal les autres tambula bien papa. Les autres tambula en espace te, les autres na prince, ba prince moko sophistiqué. Alors tant on a télémissi 12e voiture eko téléma. Donc déjà la magie naza na 12e niveau. Ah bon? Et tina utaki une école na naza na 12e niveau na satanisme. Donc la dimension il y a satanisme donc comme la 12e naza na 12e étoile. C'est grade sataniste. Naza na 12e étoile. Maintenant on a travaillé sur rangote. Ndé na kota ki na mutuka tokei na kati ya mutuka ngo na oki lokola pongi. Et pendant na zolala na fungula misu boye na mona siko mutu azomema mutuka azalaki squelette. Squelette nde mutu azalaki na volant. Tobandi ko kende yango bana nzambe eza na bato ebele nga na telemisaka ba jeep. Nga na telemisaka ba jeep. Na kota ba jeep na avenir na quartier tata na bino banda bota bino asombata brouette te. Ndimaka brouette papa no asombata eza na valeur. Amen. Yo kotisaka ba jeep me ba jeep abanani. Yo kotisaka ba jeep bato wana nyonso ebanda kuna bango te ba mango na ndako wana na butu. Mwana mwasi keba na mobali wa memako na ndako na butu. Keba na mwasi wa memako na nzelaka ya butu. Bato ebele baza bata mokili te. Yango un jour oya omona lupango ba memako eza suka veni. Lupango ba memako eza suka veni. Suka veni. Ndenge ngoloba ni. Kasi balabala place suki to monika bo matiti kuna toza na carré Grèce. Nde lupango nezaka carré Grèce. C'est très profond. Mutu akufati. Cimetière. Oui. Même on a carré Grèce a commis ça on lupango. Yo ka za mutu zaki bo carré Grèce na ko zo pe mabanga na bimisa on likolo bo comme plat. Toleki na biso. Tango zaki na magie. Tango nazaki na magie na ko bimisa mabele nyonso moni mabanga carré Grèce. Na tombo longo na botisa on comme plat. Mutu keleki ya. Na dessin masangoku. Mutu keleki wa. Mais lobby quand tu viens, oui. On m'a dit que c'est qui le boulot. Mais continue, pasteur. Alors pendant que tu es comme un ndako moko boye ezaki na 12 niveaux. Alors faut na matin escalier pour que écoute na grand maître. Donc la magie
na magie ozaki déjà na 12e niveau. Voilà. Na kati ya magie. Voilà. So ndako ozomate koma ipe ya. Ezalaki ya 12 étages. Donc 12 étages pour dans que nous coûte na mettre na 12e niveau. Ouais. Donc mettre na que nous coûte azaki déjà na 12e niveau. Alors on a bandi comme ta premier escalier, na quoi deuxième escalier, na quoi troisième escalier. Ezaki na ma sirène moko nazo mata na quoi sirène moko madame Tania Delay ayoko sunganga. Ayebi singa lobi yebisa bango. Opesaki déjà offrande na mai na fleuve Avoya. Donc koya na baoka kasa ni topesa ko te na sali eloko moko te. Nde tangu na ko lobela makambo wana na munisco escalier ekangami. Na bandi ko mata na mati ti na 12e niveau. Tana ko na 12e niveau na ekuta 4 squelettes na porte oyo na ninga gina kota. Tangu na kombia na ba singai na déshabillé na tikali mutakala nde ba fungula porte. Tangu ba fungula porte boy na moni demba bula moto. Muni ba mbabula minenu balambla mikate. Papa na moni grand maître avandi wana mutakala likolo mbabula moto. Siko mbabula muso ezaki neti ovandi boy. Alobi nanga Yakovan. Oyebi mbabula na tayi moni ngai evange. Siliki lokole bomanga. Mbabula siliki. Siliki neti bomanga. Mais pendant que na ina zofanda na mbabula, papa navanda na kiti moko Alix na navandela te. Alobi na ngai boye. Faut que na ila bwemba okende zulanga mutu ya mutu. Mutu ya mutu ana po pesa au signal ya okota na 4 maisons awa. Po biloko neza na kati ya 4 ndaku oyo avo zuango fu okende na ila bwemba ozulanga mutu ya mutu. Ngam natangi na sali makamu nyonso. E komi su po ba pesa nga fu condition. Monde des ténèbres apesaka mutu eloko te sans condition. Soki oyeka kama boko pamba, monde des ténèbres ne donnera rien. Mais au moins mundi maeka pa nzambe lokwa bible ba pesa ko fele, yepa yeka ko fele. Te to sala kama be. To sala kama be, monde des ténèbres soko pesa eloko te, akopesa pe eloko te. Tala ke na silisi classe, na pesi batu na mai, mais basengi ngaka na pesa, na ke nezo eloko. Nde na moni apesi nga mabanga mibale ya mai, apesi nga na sac, alobi na ngai bima. Tangu na bimi, nde tangu na cheka likolobo, na ko se retrouver ke nazaki na cimetière. Donc na outi na séjour des morts. Tangu biminga se retrouver. Tangu na cheka lokolobo, na moni ke nazaki na cimetière. Ne ba faire comprendre nga ke makambo zo sala eza makambo ya cimetière. Donc tangu koya na tombo yo beti maboko mbala misato mone ko fungama nde okokota. Nde siko balakisinga réalité likambo na ozo sala. Na koti mutuka na ena pila omoni sovandi na primature na biso. Otali na ngambo fleuve na kata fleuve zakana mai moko mabele bima wana. Na ila bwemba nde batindinga na kenezo mutu wana. Papa talaka âge à 13 ans na sala pêche na maite na betata nzoplo na manjilité mais bazotinda nga makamo ya ibale. Tala condition makasi donc eloko kaka bakobi na nga zwa mais bazopesa nga condition na ebale. Na âge à 13 ans na betata plonge te papa. Et ce qui est là konde. Tangu na komi wana nde na ye na mpila na moni ba boîte mi ba la ba pêcher na moni ba pêcher monga bon botika nga ndani wana tata na biso na komi kana ndinga ya braza atiaki ba mitambo kuna ba mpuko za yo mwana oza ndoki te ale bokanga minoko na bino très impoli nazo ngala bango wana ba biso bon toyokani tokotika yo wana soko zu ba mpuku obenga pe biso ka to akozwa yo to bimisa yo toyokani na pesi bango 200 francs CFA bake wana batiki ngai to batiki ngai papa na bandi luka mutu na bandi luka mutu na bandi luka mutu na ozwa te na luki mutu na ozwa te na ko bima nanga mumoko donc moi zamba wana papa et mon ani lokola une grande forêt comme une forêt équatoriale donc na tambuli na lembi na kati ndene ko bima na mona garçon moko takanga na 13 ans ce garçon là akoza déjà zaki na ba 45 azaki mukolo akufi mutu na ye comme un squelette nga na ebisi ke nga batininga na kozwa mutu na yo nde nazwaki poudre moko apesaki nga ya folie d'amour na parfumer na mabanga mibala apesaki nga nde na bandi kobuka colonne oyo tana bandi kobuka quelques minutes après mutu akufa la muki atelemi sikoyo a retrangle nga na kingo de ça mutu ala kufaki azaki ayebaki nzambe
a rétranglé ngana kingo papa ngana moni kaka scène na ko juger na nzambe te na ko yeba te makamuni ya yebaki ngai na bo nzambe na ye batindi ngai mutu na ye ngana yebaki ete so azaki pe nani ngana kisoka mutu a rétranglé ngana kingo ali ya bando memanga na mai ngana zo benda ye ya zo memanga to bandi ko bunda le na ceinture na luketo na matiti na ceinture po na zaki mwana muke alors na forcer na buki mutu tana buki to komeda ko kota na mai ale na kangi ba Kongo sika na se protéger na ekobima vina melaki mwa mai alors tant na bimi wana libanda na komi wana ko koma na koma ki wana mwa ba 16h mulile bandi ko wana kata mai nde na longoli lamba na zaki na ngo zaki ya pembe na bando chaboye po batabwa to place bazaki bamona batu nanga bamoni ba bia mutu wana azui bampuku to ya ko memaye to bimisaye Bible lobi mon peuple périt faute de connaissance. Lelo moni bato belé bazo kufa prophète pour anini. Akuta kana mutu moko mutu anabi avant na États-Unis. Ya moni ata na visa te. Amoni place akiti na avion te. Aboya mo fiancé ne moko bazako nyoka manae pour moni mutu ya États-Unis. Amoni ka mutu azo rouler en carrosse. Lokola za na kamutuka. Mubali ni ana fiancé na zara makolo asa nini abwaki ye. Sans contenir la spiritualité, ayeba nini tezo leka. Est-ce que mutu aza mutu solo to mutu lokuta? On moni batu belé bazo vivre dans mensonge. Pour rôle ya diable zanini. La Bible déclare le diable c'est le père des mensonges. Donc le diable vit à diable et ça vit à mensonge. Voilà. Et diable loka memaka na vie à mutu. Premièrement ça mensonge. Les clés ya diable. Mais producteur il y a le côté ça Satan. Oui, et ça la clé na ya makasi. Et pendant que baye bisingo zuba mpuku ngabia eza na kati nazwi saki wana bapisenga pona tia mutu wa mutu na china makolo moko liboso moko na sima ngana kati alo babandi ko beta nkai oya aza liboso amoni mpuku te mazo bisa na sima bamba ye nkai bamba ya ko ya kufa tozwa nini bampuku donc mutalinga bomanga pona orte tala mutu azo bomo pona avion te ao bomo ka po elamba mo sombi ya 15 €. Babo kilo mbasu ya. Donc okufa likolo loko boko yo zobona kweza tina te me bango bamola ngo tina. Bala moko grand maître le bien bato balingi baboma yo. Pimisa siko eloko eza na kata ya saki bamona. Siko ndenge na banda ko fungula mutu boye bango babio ayoki biso. Seka linga kabula ba to kabula bampukwa wana nzela bataka bona bimisila bango mutu squelette wana na kati yebaka squelette zaka 0 mine sala ka boye agangi na kiteke mfu ndoki mbala moko siko ntango azo sauter na mai azo sauter sans contrôle o kotone zaka chenal mabangeza ebele alors ndenga azo sauter mouvement mai zo benga la beti mutu na sekuna pum akufi o pas sauter ko pou akufi yo mo tika na kati ya boîte ngana tika na mona des squelettes babimi basekisi ngai ba protéger nga po ba kene bimisanga tina suka na pesi encore offrande ya deux Congolais à Brazzaville ponini bazako préparer retour na ngai na Congo Kinshasa. Alors tant ouais bazako préparer retour na ngai na Congo Kinshasa. Voilà. Ndenge ni na kozonga na Congo Kinshasa. Alors pendant que tokei na komi pa ya grand maître ndetanga na komaki pa ya grand maître na présenter mutu ndazu mutu wana achiwana po akelexanga makambo ezaki na 4 ndako. Merci beaucoup pasteur Alpha, je crois au ezali 7e numéro de monde atiki vraiment s'exprimer. Amen. Parce que batubele c'est évangéliste faut tika pasteur à s'exprimer ko 4e malobati. En tout cas na saleli ka maloba na bino to au ezali 7e numéro je crois 8e numéro. Thématique ni la balance tant déjà pesi ni mutu wana sikoyo na ko expliquer ba makambo lekaki na 4 ndako na tango na zalaki na yako zonga ndenge ni na bandaki ba sacrifice. Votre numéro de téléphone plus 243 89 140 68 24 plus 243 89 140 68 24 pasteur Alpha Mpolo bandela pona balasuka plus 243 89 140 68 24 pasteur Alpha Mpolo.
Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na maman. La célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga Alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break donc il peut son fonctionnement bien. Donc comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là c'est éviter de dire surtout les pasteurs, bodingo mela boyawa. Bobenga pena Alendele na numéro naé pour bobenga pour bozo locaux. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati et longolango Alendele mikolo som na bité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na anti-poison, oyopé anti-poison. Donc, benga Alendele, à partir naïe, aïbneni, oué ozwango. Nous amenons pambola bino, mi bate lambo ke komi biete, batwa komi na jalousie, oyo tozo comprendre de soute. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours zala nanti na ondenga na nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.